Asali bien. Asali bien pas bouki bandaku. Mais ma bé asali bien bouki ba maison na biso. Mboka na biso, botika biso peuple congolais azali nyamaté. Peuple congolais azali mutu. Yo papa ministre du gouvernement. To soigner dans la bagarre autant dans la bango, bodike na bagarre na bino. ezalaki babuka bato oyo balalaka na bawenzi na bambena na wenzi sikoyo biso bakomesa tosali nini soki boyebi ke baobuka biso bopesa biso deja position toyeba place nini tokotia biloko na biso toyeba ndenge tokoki kobimisa biloko na biso mpona nini bameso tu nololukila mbongo babuki bameso tu nololukila mbongo babuki mais babuki oya condition malamu te na condition malamu te babina biso clair bakoyo kobuka bameson oyo bato balalaka na kati ya wenze babuki bameson biso te babuki bameson te balalaka na biso babuki esali ndenge nini esali pasi na mutema ola babuki take babuki ava kobuka bayaka bopesi na bato mwa avertissement ya moi un moté avertissement bapesaki te bapesi avertissement ndesi après 2 jours apesi avertissement après 2 jours bayo obuka epesi pasi bandeko mosusu baperdre biloko na bango babuki oui eza esengo ya biso nyonso kobuki eza mabe te kobuki eza mabe te ezala ndako oyo ofandi mbula ebele soki omoni ebandi kotanga okosala nyonso obongisa po ete elobi bamonaka ya moto afandi place wana wenze ekomi mabe bato bazosumba ekomi bangar bato bazolala ndeti na nga na opinion na nga ya malonga oyo ezaki l'état fois sala l'état fois tonga yango atonga awa oui fois tonga tonga liberté hein na tonga liberté za ya moderne en tout cas nazo sepela babongisa njili oyo quartier 7 basala biso basala marché moko oyo modernisé oyo ozala oyo kopesa njili lokumu oyo kosepelisa bato. Nous sommes bel et bien au marché 7, marché réputé autrefois les grands marchés de la commune de Ndjili, marché moderne. Mais avant notre arrivée à la tête de cette municipalité, ce marché avait perdu tout son sens d'existence. Cadre de l'opération que le gouverneur de la ville de Kinshasa a initié, je cite son excellence Daniel Bumba Lubaki, qui a interdit les marchés le long des avenues ou le long du boulevard, raison pour laquelle nous sommes en train d'assainir cet espace pour amener tous les vendeurs qui sont dans les différentes rues d'entrer dans ces marchés. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodAid met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne PSP Télévision. Vous voyez qu'à chaque fois, ngai geti samba moko ya balobeli ya moka mwana Ndjili ya tongo oyo lelo lisusu na zongi na milliers na ngai milliers na botami na koleleli Ndjili ne tombera jamais wapi tora ki sango ke bazali bongo ko démolir oyo zali bongo marché à 7 wenza 7 yebi yango très bien biso to koli to sombi biloko a babale awa ba mapapa awa donc on a tout fait ici to yebi marché au penza malamu mais to yo ça la descente to okuta na pena bourgmestre parce que babi ke bourgmestre a ça la descente na kala minité awa to kolinga to yeba qu'est-ce qui fait oyo lelo marché à 7 ou wenza à 7 oyo ba yebi bongo na ko démolir ngo to ko la population to toute la population est-ce que avant babuka ba soleil na bino est-ce que nenge babuki boye bo sepeli to kolinga to sur la population to ko solo la paix na bourgmestre oyo
tokozwa ba différents points de vue liaye pe ya ba population congolaise boyebi ke biso awa même moi-même Geti Samba Zakawana naka mutu ya mutu te boyebi nga déjà à l'époque jusqu'à présent naka juste pour na osala ozali bongo musala tika napesa mbote na yo Bradley qui est derrière la caméra Bradley Zola mutu a film à Bartazar ba vidéo c'est la grâce na ye na opportunité oyoyo nenga Geti Samba nazo kokende lisusu partout pour la kopesa ozali bongo ba tsango à travers il y a communication il y a PSB télévision na kosepela ndeko Bradley to kusana to kutana na bugumeske pe to kozonga to sola ozali bongo na population toleka Oui. Bona maboko.
Haya. Mama, tu t'en doules la moto, maman. Maman, pousse-la boule.
Maman, vous pouvez la bisika. Maman, vous pouvez la franda. Papa, mégaphone aza wapi yako sawa? Vous êtes en train de démolir ces marchés. Pas démolir les marchés, démolir les occupants illégaux. Très bien. Est-ce que c'est possible? C'est que les Congolais parviennent à comprendre la raison de ce grand travail que vous êtes en train d'effectuer. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes bel et bien au marché 7, marché réputé autrefois, les grands marchés de la commune d'Ndjili, marché moderne. Mais avant notre arrivée à la tête de cette municipalité, ces marchés avaient perdu tout son sens d'existence. Il y a ce que vous voyez vous-même, il y a eu des constructions anarchiques dans ces marchés, il y a eu des constructions, même des hangars. Donc ces marchés étaient transformés en maisons d'habitation. Donc tous les tôles que vous voyez ici, les gens avaient construit des maisons d'habitation. Dans le cadre de l'opération que le gouverneur de la ville de Kinshasa a initiée, je cite son excellence Daniel Bumba Lubaki, qui a interdit les marchés le long des avenues ou le long du boulevard, raison pour laquelle nous sommes en train d'assainir cet espace pour amener tous les vendeurs qui sont dans les différentes rues d'entrer dans ces marchés. Et surtout que c'est une opération qui est appuyée par le procureur de la République de notre parquet de grande instance de Djil. Donc nous sommes en train de travailler avec une réquisition du parquet et puis avec l'instruction de l'autorité urbaine. Donc voilà le travail que nous sommes en train de faire. Vous voyez vous-même comment le marché a respiré. Vous voyez, tout cet espace était envahi d'une manière illégale. Les gens ont construit des maisons d'habitation en tôle et c'était devenu des parcelles de gens. Et nous sommes appelés à restaurer l'autorité de l'État et imposer l'autorité de l'État à tout le monde. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes accompagnés de tous les services, sont en train de nous accompagner pour exécuter cette tâche. Donc voilà ce que je veux dire. Il semblerait que vous avez trouvé aussi quelques éléments au sein du marché, entre autres des armes. On a trouvé d'ailleurs ces marchés dans notre carte criminogène. Ces marchés étaient réputés une poche d'insécurité. Et lors de cette opération, nous avons trouvé des machettes, plus de 10 machettes dans des différentes maisons évacuées. Même les armes. Quand on a fait le bouclage dans ces marchés, on avait récupéré même des armes. Et pendant l'opération, il y a même la population ici dans ces marchés qui nous orientait. Papa, voilà dans cette maison-là, il y a le bandit qui se cache la nuit. Voilà dans cet hangar-là, il y a les armes qui se cachent la nuit. Et quand vous avez annoncé l'opération, ils ont récupéré les armes et les matériels, ils ont fui. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Ces marchés constituaient pour nous une poche d'insécurité. Même la police ou les services de sécurité avaient du mal à opérer dans ces marchés. Donc voilà le travail que nous sommes en train de faire. On le fait avec l'accompagnement de toute la population djiloise. Dans ma commune de Ndjili, j'ai au moins plus de 600 habitants. Et je vous dis,
allez balader votre micro sur les différentes voies de la commune d'Ndjili. La population va vous saluer et va vous dire l'importance de l'opération que nous sommes en train de mener ici au marché 7. Oui, monsieur le bourgmestre, c'est vraiment une bonne opération, mais il y a quelques commerçants qui nous ont consultés. Ils nous ont parlé qu'il y a leurs dépôts aussi qui ont été détruits, démolis. Maintenant, par rapport à eux, est-ce que vous avez trouvé une... Il n'y a pas eu de dépôts plutôt que des maisons d'habitation. La journée, ils vendent, la nuit, ça devient des maisons d'habitation. Et au-delà de ça, nous avons pris ces mesures impopulaires pour l'intérêt général de la population. Il ne faut jamais humaniser l'État. L'État n'est pas humain. L'État n'a pas de sang, l'État n'a pas de cœur. Vous voyez? Dans le travail que nous avons fait, nous l'avons fait pour l'intérêt général de cette population. Et vous dites quelqu'un qui avait un dépôt, mais la nuit, ce dépôt-là devient une maison d'habitation. Ils ont même des locataires. Maison construite en tôle, la journée, il fait semblant de vendre. Mais la nuit, ça se transforme en maison d'habitation et le siège ou refuge de Koulouna. Et quand vous allez demander, ils vont dire il n'y a pas de Koulouna. Mais la nuit, quand ces jeunes gens opèrent à l'aide de machettes, à l'aide des armes à feu, ils partagent les butins avec les propriétaires des soi-disant dépôts. Donc il n'y a pas eu de dépôt. J'ai évacué les constructions anarchiques en tôle dans ces marchés. Et nous attendons la décision de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour que toutes les constructions, même en dur dans ces marchés, soient éradiquées et évacuées. Excellence. Et pour permettre à ces marchés de reprendre sa place d'attente. Dans le côté de Lingala, message n'est particulier pour la population et Tchango Nyon sur la pour les marchés où école ici bana où yolelo même et biso to comme batata boye to le kana kati ya wenze. Monsieur le journaliste, wenze oyo le kaka tango zalaka mwana muke soko leki yango nego utai ko lekala mikolo leki awa ozomona ke wenze se kufaki na 100% ya superficie ya wenze oyo il y a que 15% yango eza marché au moins ka moi bétalage les restes oyo ezalaki awa bangar bandaku tout ce comme bisika ya bato ya kovanda et marché oyo et perdaki sens nango nyonso ya kovivre. Et bana Ndjili bavle kolela tongo midi pourquoi pour na ko évacuer ko libérer marché oyo. Et na simaya mela tata mokonzi ngumba Kinshasa son excellence Daniel Bumba Lubak le gouverneur de la ville de Kinshasa a pekisi ba wenze na balabala. Et bato bazolela ke to les score ke ndote kate ba wenze zate. Yango na logique wana to mi pesi devoir ya ko évacuer ba hangar nyonso ezalaki awa ou ezalaki ko constituer même ba poche d'insécurité ou ba kuluna bazali ko batama ba criminel bazali ko batama wa tant to sale opération to zi ba machette tant to sale opération population ala kisi biso bisika ba poche ba kenda kola na ba minduki so ba ke ba yibi ba koteli ba tuna banda ku ba violer ba bomi ba zui ba biloko awa ezalaki lié ya partage ya ba bitin à complicité na bateau bazali ko vendre na bangar awa ba bazolela bazobenga bilo ba buki biso et le travail. Je vais souligner une chose. Moussala o na sali awa. Na sali yango na niveau mibale. Ya liboso ezali na réquisition. Ya procureur de la République. O epesinga douana longola bangar et puis ya mibale nazali na instruction. Ya gouverneur de la ville province de Kinshasa, Tata Daniel Bumba Lubaki, o azali mokonzi nguma na biso, o apesa kinga instruction na leki na tiango en application na évacuer wenze. Wenze lobi ko yebi wenze oyo. Tala wenze la mitonde to telemi ndenge wenze respirer. Na wenze oyo yebaki kala na ndenge komaki na kati yao. Yomo kede ko juge o mi pesa yano. Et puis nazo profiter na micro na bino pona lobana bana Ndjili. Bana Ndjili mutako sabino te o bourgmestre buki biso bourgmestre bato bazo eza ba complice ya ba criminel o ba bomba ba criminel la kati awa nde bango wana bazo luka ba intoxiqué et puis bana Ndjili solo akova na wenzo te mwana Ndjili ya tongo akova na wenzo te ayebi ke a ezaki wenze ekoko ma jamais nda ko vanda na yango bo cédé ta ben tox na lobi na okene opération o tina suka lokola tata mokonzi ngumba Kinshasa azaki na mobembo asa zongi tokokuta na mokonzi tokozwa ba autorisation oyo kopesa tokotia mise en demeure na bandako nyonso etongami na ba brique na ba immeuble bakozwa mise en demeure pour ba évacuer ba libérer espace à marché soki te l'état ndaza mokonzi la force reste à la loi lokola babuki na kitambo lokola bazobuka la Secomaf ndenge pe tokobuka na bandako etongami awa pona ko libérer espace à marché to tonga marché moderne awa na kati ya commune Ndjili et que wenze a 7 et zongi la place nango ya kala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Nazol rappeler que Moussala Otobandi, Bokansa te to suksa on andela. Pona omona bozana tendance ya ozongisa biloko. Nazol benda bino matoi. Oyo ezali wenze. Ezali esika ya kovanda te. Soki batekelaki yo studio, oyo ezalaki depot ekoma ndaku, mutatekelaki yo to mutatiaki yo futela. Ngonga yango kende kozwa mbongo ya garanti. Papa, mama, kende kozwa mbongo na yo ya garanti. Landa mutu atekelaki yo, azongisela yo mbongo na yo. Nalobi na bino, wenze ya 7, tokofongola ngo tina suka. Tina suka. Mutu apiaki yo, ndaku ozi garanti na yo pieye. Zwa mbongo wana kende luka ndaku na quartier 1, naza na 13 quartier na Njili. Kende même na quartier 13. Kende koluka ndaku ya kofutela, o eza wenze. Eza esika ya kovanda te. Na kuti yo otie uwese liboso ya ndaku ya batol. Na buki ndaku wana eza ya brick. Na okitsango na se. Nazo benda bino matoi. Je pense que ndebo omona na osala musala, nazo koseka te. Nazo kosala musala, nazo ko imposer autorité à l'État. Autorité à l'État kozala imposer na mutu nyonso oya kokenda ndeo ya mibeko. Landa mbongo na yo ya garanti papa. Mama landa mbongo ya garanti. Banda ko bovandi wana ba studio, tokobuka yango po wenze songele sika na yango. Voilà message ngana pesa bino yango wana. Parce que boloba mingi ote bourgmestre ebisa biso te. Mais avant na longola bangara batol oyo. Mégaphone etambola kiawa. Boloba to aza lukuta akosa basala na bagolo côté. Bataka tembela l'état te. Natekelaki bino 2 mois koki sikonde l'état zosala nde musala etanke l'état. Oya koluka telema na nzela ba service s'occuper na ye. Donc na pesi bino déjà mise en garde sévère. Bozwa bambonga garantie bokende koluka ndako na quartier 13. Le reste l'état otika osala musala na ye. Merci beaucoup. Papa Fanya na yo. Bela papa. Après évacuation, les services à commune, la administration à marché, va placer bino en ordre. En ordre. Parce que la condition vous allez, moi tout ce contrôle, dès que vous en avez vu, qu'on a bino, ça va passer. Il y a quoi on a bino humblement. Mama nyoso, tata nyoso, oaza na réo on a invité alingila na kolongola biloko na lolenge ya malamu pour que biloko ebebate. Soki opération esili, ba service ya l'État, oyo ezali service ya urbanisme, service ya environnement, service ya marché, administration ya marché, na supervision na ngai moko bourgmestre. Tokoya ko classe bino na ndenge ya kimia
pour que boteka biloko ezala ndenge ya malamu. Opération tozosala ezala opération ya koluka mbongo te me ya kotia nde ordre ya moto nyonso ateka biloko na ye na bilia. Lelo tracteur ese eyaki me soki nakotisi awa ekozala milelo koloba papa oyebisaki biso te. Lelo toza vendredi, natikeli bino samedi, natikeli bino dimanche, lundi na 7h tracteur eza awa po esokola rayon kuna. Donc voilà, bolengela na weekend abolongola biloko na osala kosala na kaka mokolo moko. Mokolo ekolanda bayeba lakisi bino boklase yango nyonso mulongo moko. Donc tant maman ye wenza aluka Thompson ayebi ke Thompson akezomba na alimentation kuna na aluka eloko boye na okende yango kuna. Donc voilà, mosala tozosala yango. Et puis au-delà ya wana toza na besoin ya appui pe soutien na bino. Mosala tozosala eza mosala ya bino population eza ya biso te. Toza wana mpona bolamu ya population. Yango mama papa na sengi oza na 3 jours lokola biloko malembe malembe. Lundi nga na 7h naza awa na kosala opération ndenge esalamaki mokolo ya misato to mokolo ya mercredi. Voilà message yango napesa bino yango nazwi bakunda efile ebele bamama bozawa batata bazawa bandeko ebele oyo toyebani na bango mpe baza baninga babengi mpona kosenga baintervention mpona bino. Yango lolenge na ngai ya korendre bandeko wana service eza mikolo misato napesi bino mpe nayebisi bango deja napesi mikolo mibale mpo ke bandeko balongola biloko. Lundi ntango nazoya awa tracteur te ozobanda mosala moto akoloba ndenge naozela tole nalongola to pake ya mai mosala eloko wana te ekobloke biso mosala toyokani ya. Voilà mwa message mpo nazali nango ya kopesa bino yango wana. Merci beaucoup mokolo malamu. Mamboko vraiment tala bongoza mokoza mokolo. Mbote mama komona onani? Mbote papa komona nga mama Justine Okako ebele bayebinga na mama Modi. Mama Modi. Tetela. Mama Modi. Oui. Modi. Modi Okako Justine. Atomona marché ya Wendia 7 awa, Wendia 7. Ozanani awa teka ka bozoleka. Ngai naza moko ya ba commerçant na ba commerçante. Tango nakomaki na 97 nazalaki na mobali nanga. Tobandaki koteka mapapa na bandaki kokende na lufu. Mobali nanga ayeko bela koyaki na mbasu ayeko kufa na bandaki koteka mapapa na yeko somba machine ya pondu na maboka nanga na tutaka pondu nanga na maboka nanga na bana nanga ya basi na mibali. Alors lelo babuki bino. Est-ce que bayebisa kibino déjà en préambule ke bakoya ko buka awa babuki message na yo ezali nini? Papa nga na voyage kananga muke na lufu. Tango baye ko tika message ke bazo buka. En tout cas na yebisa ki bana mwana nga mwasi. Po naza na restaurant. Naza na mesa na wenze naza na machine nga ya pondu. Mwana azana boutique na azana maison na ye alambaka malewa. Tango baye ko ba ke bazo buka. En tout cas basali mwangunga mulai ebele baniaki bandimaki teke bazobuka eza esengo ya biso nyonso esengo ya biso nyonso kobuki eza mabete kobuki eza mabete ezala ndako yo fandi mbula ebele soko omoni ebandi kotanga okosala nyonso obongisa po ete lobi bamona ke ya moto afandi place wana wenze ekomi mabe
bato bazosumba ekomi bangar bato bazolala oui nga mpe nazalaki na ndako namoni ke ezopesa koteka ezopesa te natiaki locataire natiaki locataire ya kofanda te. Oui, otiaki locataire awa. Natiaki locataire mpona koteka ya alobaki azotia bilamba po biso tobandaka na bilamba bamapapa baplastika nde tobanda koteka. Ok, donc bato baolanda yo na minute oyo basima nini par rapport ya action oyo gouverneur de la ville azwi mpe na bourgmestre ya Njili? Action papa mpona décision nde bazwi tosepeli po ete babongisela biso po soki wenze eza malamu moto akouta mosika akoya akosomba omwana moto akotika liberté awuti lemba akota kaka na wenze aseti akosomba eloko moto akouta sans fil akoya akosomba eloko kaka mpona nini wenze eza malamu eza propre eza nzela eza tike moto aleki bo amoni banye amoni basalite eza malamu te. Ok, merci beaucoup maman Maudit, le message est passé. Moté, mais c'est les journalistes. Les journalistes. Comment on a nié tozali wap? Comment on a béni tozali na quartier 7 précisément na Wenze quartier 7. Alors lelo quartier 7 Wenze nango bayebi na kobuka. Ete ozali moko ba yimboka pe ozali moko ba habitant ya Wenze 7 tokozwa expression nini no yuti pa na yo. Bon. Quartier 7 Wenze oyo ya 7 toyebi yango depuis bumwana. Oui. Mais nga nazalaka te nga nazalaka na quartier 1 oyo eza quartier 7 tosepeli kaka ne bourgmestre Papi Ngalie Mandé akitaki sur le terrain asali mosala en tout cas epesi esengo mpo bamama barécupere espace na bango ya koteka biso tosepeli tonyongi te. Osepeli oui. Bonyongi te tonyongi te. Déjà normal. Normal. Ok, merci beaucoup. Alors bakonza mboka baotala yo le bourgmestre mais bato babuki bango basimba nini message euti epa na yo? Bon ndeti na nga na opinion na nga ya malonga oyo eza ke l'état fois sala l'état fois tonga yango atonga awa oui fois tonga tonga liberté na tonga liberté ça moderne. Ok, merci beaucoup, le message est passé. Moté, mais c'est les journalistes. Les journalistes. Comment on a nié tozali wap? Comment on a béni tozali na quartier 7 précisément na Wenze quartier 7. Alors lelo quartier 7 Wenze nango bayebi na kobuka. Ete ozali moko ba yimboka pe ozali moko ba habitant ya Wenze 7 tokozwa expression nini no yuti pa na yo. Bon. Quartier 7 Wenze oyo ya 7 toyebi yango depuis bumwana. Oui. Mais nga nazalaka te nga nazalaka na quartier 1 oyo eza quartier 7 tosepeli kaka ne bourgmestre Papi Ngalie Mandé akitaki sur le terrain asali mosala en tout cas epesi esengo mpo bamama barécupere espace na bango ya koteka biso tosepeli tonyongi te. Osepeli oui. Bonyongi te tonyongi te. Déjà normal. Normal. Ok, merci beaucoup. Alors bakonza mboka baotala yo le bourgmestre mais bato babuki bango basimba nini message euti epa na yo? Bon ndeti na nga na opinion na nga ya malonga oyo eza ke l'état fois sala l'état fois tonga yango atonga awa oui fois tonga tonga liberté na tonga liberté ça moderne. Ok, merci beaucoup, le message est passé. Comment on a ni? Mbote ndeko kombo nanga Igor. Ndeko Igor, vous allez commerçant? Oui, naza commerçant na Wenza. Babuki yo? Oui, babuki esali yo ndenge nini? Esali pasi na mutema. Oh là. Babuki take babuki ava kobuka bayaka bopesi na batu moi avertissement ya moi un moté avertissement apesa kité apesa avertissement si après 2 jours apesa avertissement après 2 jours bayo buka et puis si passe bande comme si ba perdre babiloko na bango babuki oui bato ba perdre mso ke sembo babiloko koteka ayebi ke tonga zonga aya teka ko kadena yo kangama akangi kadena ta bino boye botomboli tracteur bobuki de bobuki bongo esali passe et puis si passe à ma carte pas sali ba perti on comprend donc eza po oko ici est-ce que pone songa boy ko so vine yangwana asa ko bomi na foye na ye pe en plus ata ba eza wenzi batu balala na kati batu balala awa oui batu ko balala batu balala kati ya wenzi mutu tanga ateke loko na ye faut alala pour na protéger loko na ye akola la pete ba ye ba bukelo ba yibuki ba yibi bilo na ye ko ata batu balala baba nyamate baba tu quand même mais balobi quand même insécurité comme il a marché à cette bazu minduki bazu machette awa insécurité o bango balobi e comme na
wenza seti fait balakisa bepreuve ya minduki yango bazwi faut la c'est preuve minduki tozwi yango yo machette o tozwi yango yo ba machette to boy te ba chambre froide déjà ba vivre frais ali ko tango muto asomba ko tango faut apanza ba misuni apanza nani apanza libaya te fa ba apanza lichette ko ye aza chambre froide vivre frais asala ni ba sala ra machette pour lichette mine yango permettre pour kata pour ateka ba kilo atango besoin oteka pour lichette c'est un monde c'est normal pour chambre froide les a wende mais ba criminel ebele ba ina quartier 7 ba ko kene ko sabe pa kana bango awa neza ki esika malamu ya kokabula oyo ezali bango ba monnaie na bango awa eza esika ya malamu oyo eza bakaba monnaie na bango eza ke commune district parquet yango chaque temps batambolaka o comprendre awa bana oyo vanda ana winza 7 awa oyo bato bana winza 7 a bayibaka te kotaka mutu asala événement na ye ntango ayibi alekani akei po mutu ndeti biso be toyibaka te tokopermettre bato te oyo ezaki yanga na oleka tomoni bato boyo tosala événement bino boyo oyiba a bokabula mbongo tolinga ngo te donc tokanga bino toketika bino na leta apparemment ozali d'accord te na démolir oyo surtout basali na kati ya wenzawa bandako ya banga population koma ekovanda burumesa bibe bato ne bakoma ekobuka babuki wenze te yango moni wenzi oyo ezali officiel batiki yango soki babuka bangara ya bato bawalala problème eza te mais jamais boko buka ba maison commerciale ke muto a débrouiller na ndenge na ye take muto a débrouiller buki e vie na yango wana omo te ko pesi e passe pesi bana passe donc pesi ka foyer ne passe bosko soki vie na daka na biloko wana oyo azoteka wana tango yo buki a perdre ba biloko ebele ba mbongo boye so eloko eko permettre ye pas que ko zandaku ake luka maison musu pas biloko na ye eza attaque de maison biloko eza te alors ndeko bato baota la biso tali caméra message na yo et pas mokambi ekolo ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi pe on lancé message na yo na gouverneur de la ville Daniel Bumba pe na bourgmestre Yandil o bazu mokano ya koyeba na ko démolir o ezali bongo marché ya 7 otali caméra votre point de vue. Bon, wana eza c'est normal. Bon, vu que ndé babuki balobi ba tonga wenza 7 donc ba tonga ngope eza teka kia babuki pe comme ka lobby comme saison sous ba maison wana eza bien. Mote yaya comme on nani? Mote papa comme on a Berlin Touba. Bernard Berlin Touba. Ah Berlin. Oteka awa. Na manga tim na teka mais maman mtateka awa. Babuki bino? Babuki biloka maman na maison maman c'est la commerce a beaucoup la biso de pesi passe. Et pesi passe. Pesi na pena passe makasi maman zo le la dépenser ka tonga bilo na e donde babuki lié biloko na e donc et pesi na passe. Mais kobuka babuki bango awa ba yebisaki bango ba na de ko zo ba précaution na bango est-ce que babime ba signalaki bango te ba signaler bango te donc daika brusquement maman ba yeba beaucoup biloko ba maman donc maman na mito kuto ba donc yaza na souci makasi pa tonga ki da kiosque mususu atia locataire no foot là. Oh maman tia locataire awa. Oh na ndenge nini? Kasi po eza place mutu tout esengi ke ateka na ye. Donc moi fufu et comment mon ana awa donde babuki de pesi ba maman passe makasi. Alors bokano babuki yo lobi ki ba sinela ki te mais bourgmestre lobi on a micro na biso na micro na nga lui ke azui ba machette même awa na marché ya 7 balobi wenza 7 ko bomba bongo ba kuluna ba criminel. Alors na bokano wana no surtout babuki ba découvrir aux ali bongo makambo ya insécurité même na marché à 7 aux autres la caméra message na yo zali nini par rapport ya nyo surtout ko ba lobe o esala ezali ke makambo wana ba lobe za lukuta o lobi nini o ba lobi wana ba machette mindu ke za lukuta o ba vivre feza awa esenga ke misuni no tout fo ba sela on fo machette za na mindu ki bazui awa ki awe bimite ba kata rentable na lisasi so ke za mindu ki ife balakisa ngo be preuve ezate be preuve mindu ki ana to monya ngote ya solo wana to monya ngote ba criminel ba ko bata maka akabola oyo zali baka moto osala libanda te bakabola te biso a to vandaka a omona peta mo petit ba 15h 17h donc ba 20h peta mo petit 5 peto teka to mona mambo wana te. Alors babuki to éviter est-ce que mokano babuki ba yiba tonga be ba kotika ngo boye yo sikolo kwa babuki marché à 7 message na yo nini fa ba kondi bazwa mokano pona awa. Le message nanga pa ba kondi nde babuki donc décision na bango c'est que batonga kaka ezate kende babuki be batika ngo suboye ba biloko saleté susu ezonga a susu za malamu te. Donc pour ça na ndenge babuki ngo batonga pena ndenge batonga liberté eza propre. OK, merci beaucoup. Mote ndeko, mote. Comment on a Comment on a gladier? Gladier. Wa moto gladier, moto benene.
Pona nini ba maison tout ndolo ki na mbongo babuki. Ah ba maison tout ndolo ki na mbongo babuki. Mais babuki oya condition malamu te. Na condition malamu te ba bina biso clair. Ba ko yoko buka ba maison oyo bato balalaka na kati ya wenze. Babuki ba maison balalaka biso te. Babuki ba maison tu balalaka. Na biso. Oh ndeko babuki ba maison. Babuki na biso. Boko ko filmer ko moni no banana. Nyonso. Biso bato lo te kaka. Babuki mesa na pe ya yo. Ba oui. Oh, si tu n'es pas comme ça, na patota ni comme dans lobby, no bati na biloko tala sko na lati rock. Babuki awawa. Babuki awawa, babiki babuka ba maison batu balala. Mais comme ti na ba maison commerciale. Oh là oh là oh là oh là oh là. Mais vous avez quand même averti que bakoya ko buka. Tozaki vertique ba ko buka ba maison oyo batu balala ka. Eza ni ke ba maison oyo batu batekaka. Mais ba moni pa minduki awawa so ile kasa. Minduki monani ata moko bini momoni yango. Oh, ba moni ba minduki awawa. Nani amoni yango? Oh là oh là oh là oh là. Ba lobi ba machete bimi awawa. Muto ateka na vu efwe. Asa na machete asa na machete. Oh là oh là oh là oh là oh là oh là. Est-ce que makambo oh nyo surtout bango ba lobi awawa na marché assez. Vous mestre asali na bien. Oui. A toboité. Asali bien. Asali bien pas bouki bandaku. Mais mabe asali ndenga bouki ba maison na biso. OK donc Mbote maman. Mbote papa. Comment on a ni? Comment on a maman Christine? Maman Christine, vous allez commerçant de Wenda 7, vous allez Njiloise. Naza Njiloise en plus na vendre à la Wenda 7. Vous vendez à la Wenda 7? Ah ouais. Alors babuki Wenda 7. Mokana utili kolo, oyamia ngo lenge nkani. Bon. Fallait que ça on ndenge ya bien. Tobo ite. Biso to botom na quartier 7 oh. Oui. To koli na quartier 7. To tangi na quartier 7. Voilà. Problème est ça que toza na posa place oyo ezala uzandu kitoko ndenge ezalaka kala. Na babuki c'est-à-dire basali malamu. Basali bien pe babuki mais anga baloba na pasa ngo ndenge malamu. Ndenge ba osala ke avant babuka bato basali pe ba dépense na bango. Po batonga ba bloko. Po awa leta ka mtatekela ki bato. L'État, oui. Et ça, l'État a attaqué la qui? Pas trop, pas trop. Mais bien sûr, nous côté que la bateau, c'est la locataire. La terre qui te va te locataire. Batie, pas passer par place. Batie par maison. Il y a pas biloko la bombe teka. Ali banda. Pour les bandes, parce que beaucoup de bon. Il y a un bâton qui banda quoi? Pour pas bomber pas biloko. Pas trop battre la biloko ni banda qu'on a là. Kuna. Mais après Sima, bisa te au monde la caméra. Tu es au monde que bato bakomi kovanda moi bangaro wana bato bakomi kovanda donc komi ba maison ali habiter na bato mais puis to yeba ki ngo keza maison ya kobomba ah bon ndeto surtout ki siko derme bakobuka bongo fai balo bango avant que baso buka ba bimisa to monika soki semaine moko ba yoloba mala moko pe na babuki alors babuki déjà bato ba perdre ba biloko ebele oh là oh là oh là na ba mbongo to perdre ah elle qui maison ba ji maison ba masanga ba brutaliser ya ba biloko ebungi yibi biso to sungi na ba quartier ba sungi pour nous ambiance mbamba. Alors par rapport à activité non située salami na marché assez totali caméra message na yo zali n'est pas ba kondi et pas ya bourgmestre et pas ya ba oyo ba yebi solo na kobuka ba simani ne uti pa na yo mama Christine tali. Bon message na eza bon kobuka eza bien denga buki tolingi sikoyo loko babuki pe tomona pe ke babongisi bongo na botem na mabele oyo nayebaki awa ezaka wenze ya monene ya kitoko toyebaka yango na ngare te batonga wenze nde batongi baliberté bamarché de la liberté zando ya monene basalela biso bien eza bamesa manoso kitoko wana ekosala biso mpe bien ke tomona basundoli yango suka ya bongo omanike biso basundoli kaka bongo na nsima mikolo tala bino baleta yango bokoteka lisusu bokoteka na su bato baparti bakotonga mpe kaka lisusu tolingi bosala misala ndenge esengeli mpo biso mpe tozala bien so botongi bamesa bandako toyebaki badepo kala etikali badepo bamagasin etikala bodere na kati bopanzi botonga nde kitoko ewumela mpe te po soki ewumeli talaka baterrain ndenge eza seke tokomi mpe na danger makambo mabe kosalema su koleka basango baloba bo bazwi bamashete tomoni na biso bamashete yango te eza lokuta mpo kishasa tolingaka koloba awa bamashete ebimi te lokuta baya nango totala soki ebimeli awa mashete wana tomoni yango te tofandaka
Merci beaucoup, le message est passé. Merci. Mbote Ndeko, Mbote journaliste. Comment on a ni? Comment on a Josué? Ndeko Josué. Tout le monde a quartier 7 à la Wenda 7, aux allines Gilois, aux commerçants. Un Gilois en plus, na commerçant, toi, on a un alors, les lobes à Boukibino, hein? Vraiment. N'habitez, on y a des messages de les animaux Babouki. Message est que Babouki Bisso, tu es là, il mettre le bain à Batouka. Wana koto ana sali bien vu que le baki banga parce que ba bengana ba tuna prince parce que c'est là ba mbongo ba fiancé ba na banque mondiale ba to ba biso to ba maison na kati ya wins ba to ba nga ba tongi vu que ba to nga prince banda ba chikala ga kuna libanda ba to ba nga na ba s'installer bien na winza nde ba to nga ba nga ba yo fanda kati ba comme ça nga wana ba tsemba to ba ndako ba fanda ka oh ba tsemba to ba fanda na kati ba fanda ba nga wana oh nde batia bato bafana banga wana yango ba rapport ke na commune babuki banga so kobuka banga wana buki wana eza logique oui mais vu ke na kobuka buki ba maison ba commerçant msusu oyo batekaka babiloko basebe ebebi bajiba misu bayiba mais babuki bandako oui bazotekama na buki ezokoma bandako bazolalawa bandako balala wana toyebi eza babukaki mais babuki na bakompani misu ya bagato binomo bofilme bakompani ya bagato baji bachambre froide babuki yango babiloko bato misusu ko babiloko bato wana babuki yayo mpe babuki yango biso babukaki bakokote ya biso babuka bakomi non te mais bayebisi biso babuka na bamaison to bandai daya kobuka biloko biso moto mibuki daya maison 5 c'est vrai ouais maison biso eza to mibuki maison 5 babuka maison na biso aya papa misu baodéclare ti papa na kuna baodéclare babuki bayiba biloko ndenge mo azala ete bajine ebungi bacongélateur ne bebi soit biloko ya bongo maintenant babuki bamaison comme ça ndeko wana sali bien parce bawese koma liboso wana wana mpenaka logique ya makambo alors otali caméra message na yo ya suka bakonzi baolanda yo banandili baolanda yo par rapport ya démolition ya marché ya state basimba nini euti epa na yo message ya suka na nga mpona marché ya wenza state oyo leta asali moto azala likolo ya mibeko azalaka te oyo leta asali eza logique mais asala mosala ye na ordre vike ya bacommerçant botikela bacommerçant so bobuka bato ya ndako bobuka bato ya ndako ke bobuki na bacommerçant babiloko na bango perdre oyo baozwa wana baozwa wapi baa baparent batikaka bana bandako bobuki babiloko na bango obe biso baozwa wapi mais na mosala bokumasi asali mosala malamu mais mpo na makambo masheti ya kimoyibi na wenza sete bamiyi bazalaka bakima bazalaka lisusu te bamasheti oyo bamonaki eza bamasheti ya bachambre froide bavivre fo babukaki bamasheti wana ebimi mais so bamiyi bazala na wenze wana mpena bamiyibi nyonso bakima bazalaka ebele mais bakima vike bayibaka loo mwana wenze mwana na wenze ayebana bakoma kolanda bamasheti bamiyibi na wenze bazalaka lisusu te bamasheti ebimi eza bamasheti ya bavivre fo eza bamasheti ya bakuluna kuluna ya baoyo buka mbote ndeko mbote kombo na yo nani Blanchard Kavungu Blanchard Kavumu Congo hein Congo bakongo bakongo so ba na donc mwana njili pena ya kati pena donc quartier 7 ya biso donc wapa ki simbi ya njili quartier 7 njili donc nena mona wa buki boye en tout cas bon nazokanisa ndenge wenze ezalaka à l'époque ezalaka pena kitoko biso kolia tokoli place na 7e commercial ya wa tanga wana école kingoya toki bana ke so miracle shot wana ya na wenza mais ndenge wenze de comment comme une insécurité 18h moi au côté donc bizarre donc on a mon évolution en tout cas il paraît projet zali ba tongelo mo ya bien donc la CPL makasi mais alors ne pas buki wenda seti ba buki ba lobi ke ba to ko vana banda kwango ne ba buki quand même sali au bien de Blanchard tolingi vraiment et sali biso bien tolingi modernité ezala toko zalaka te na babikoke awa bato balalaka awa insécurité donc en tout cas na sepeli makasi au sepeli makasi alors bato ebele misusu bugumestre équipe nezaki awa lobi ke bamoni bamachete awa bamoni mpe na minduki ate mibale comme ça mais bato su bademanti babi ke mokonzi ekole mai mokonzi ya jili awa ayebi na kopesa oyo ezali information fausse mais par rapport ya nyonso tu ozali kisimbi ya njili est-ce que na ka insécurité ou peut sécurité ezalaki insécurité ezalaki tonoyeka insécurité kuluna bazalaka il paraît bazalaka lisusu te mais il faut bapousser ke babiloko nyonso wana ezala susu te ezala ezala na ozala en tout cas ezala susu te tozomona baobongisa makadam donc bazobuka tolingi vraiment nseti ezala na sécurité makasi nde basala en tout cas tosepeli makasi otali caméra message na yo par rapport na babuki est-ce que babuki bakotika kaka boye message na yo mpo bakambi ekolo basimba nini oyo euti epa na yo en tout cas nazosepela
babongisa njili oyo quartier 7 basalela biso basala marché moko oyo modernisé oyo kozala oyo kopesa njili lokumu oyo kosepelisa bato yango wana tozosenga na bakonzi basuka kaka na kobuka te bakontinue nde kobongisa basala malamu mpo na njili na biso Tchangu mpo Tchangu oyo ezalaka capitale ya njili awa ezalaka quartier 7 tolingi tomona pena modernisation ya njili quartier 7. Ok, merci beaucoup. Capitale ya njili quartier 7, capitale ya Tchangu ezalaki njili. Ok, merci beaucoup. Ko mbote papa na ngai. Kombo na nani? Kombo na ngai Mayinga. Mayinga Mukongo. Mutandu penza. Ndeko la Mutandu. Ngai yo papa na ngai. Ata mama Yinga papa pasi papa. Nazomona moto nini? Papa nazokoka te tozolela papa. Nini? Tobokola bana na biso awa. Bourgmestre prometaki biso ayo buka bato balala awa. Mais à ma grande surprise, basimbi na biso ba commerçant. Siko basimbi biso ba commerçant. Biloko na biso na minje za kokweya. Biloko za kobeba ndaku yangwane za kokweya. Biloko na kati toko bomba wapi? Misusu bayibi, misusu bayibi te soto sala ndenge nini. Ezalaki babuka bato balalaka na bawenzi na bamena ba na wenzi. Siko biso ba commerçant to sali nini? Soki boyebi ke babuka biso. Bo pesa biso déjà position to yeba place ndo ko te biloko na biso. To yeba ndeto koki ko bimisa biloko na biso. Siko na milito biloko na biso. Toko bomba ngo wapi? Toko suka wapi? Po yango nde koma batata na biso, ba mama na biso. Na biloko na biso to kende wapi papa? So botiki biso boto na pasi papa. Ngala zo koka te papa. Makamoni na zaboye. Esa la ngestoma. Telo nda kunanga ndenge koi. Papa na sali nini? Marchandise nyoso na se. Na ana ba preuve biloko na nge baby. Misusu na lokoti. Misusu na koki na ko zote. Misusu baby. Bana na ngaba osuka wapi? Mama Yinga. Papa bana na ngaba osuka wapi? Mokonzi ndili yo zali bourgmestre alobi boye. Babuki bandaku oyo bato bazali kolala. Bato babuki pena bino. Papa na biso be ba commerçant to za ba victime biloko na biso ezali papa. Soko lingi na yena la kisio biloko na ngai. Oye baby, to za ba victime biso ba commerçant. Soki teme makambe bandela ki na entrée wana. Ba messe ko eze bato ebele. Kuna bato ba mboka na biso botika biso pe peuple congolais azali nyamate. Peuple congolais azali mutu. Yo papa ministre ya gouvernement. To soigner dans la bagarde otamona la bango bodike na bagarde na bino. Batamona bien sécurité. Nzoto mususu basimba yango te. Oya ko simba nzoto mutu moko boye. Omoni na kambo o amona te na suki. Ngana biki na zaki simbi ya njili parce que na botami na njili na koli na njili. Ba maman na biso à l'époque batekaka awa wa bito somo babale awa to bongisa baneti awa wa. Toza vraiment ba kisimbi ya njili. Alors to kosola mama olingo loba. Poussa na to solola, poussa to solola. To solola na toujours la population congolaise. Alors ngai nazali simamiko naza kotelemela mibeko moko te na sola na sola kuna bourgmestre nazongi pe koto ya population to luka o ezali ba vrai raison et la palpable. Maman Mboti. Mbote papa. Comment on a? Comment on a Madame Gladys? Madame Gladys. Moi c'est kitoko hein, t'as la caméra. Nani a ma bête hein? Oui papa. Siko yo te kakao? Oui papa, ngala te ka na comptoir. O te kaka? Na comptoir. Ah, babuki yo? Bon. Oh ngana ko lobla parce que babuki ngai. Ah. OK, naza victime pinda on a perdre biloko na ngai ebele. Babuki enda ka manzanya yo bo sa libanda wa. Oui. Ah. Na ko wanga na teke oni te. Naza na comptoir na ngai eza maison ya ngai. Wana ola la peka awawa. Non 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 non. Oh. Ba pestaki batu ba invitation selon que ba yo ko buka batu yo balalaka. Parce que ça na ndako ekomaki banga. Batu be ba déjà bataka ba loka ba locataire. Ba ba tekela ba loka ba dépôt quoi. Mais biso totekaka na comptoir. Tozala sipu baba babuka bato batekaka te. Jour ba ko buka bato ndako biso toza victime babuka biso à l'improviste quoi to ebe makambo wana te. To ebe ke ba yo buka bato banga ko balala. Maman ko bona bino pa commerçante boté. Komi pe déjà comme la biso temps pour na to kanisa biloko parce que tozala déjà installé. Biloko na biso ndeza boye. Eza ko beba ndambo to récupérer ndambo eza victime. Ndambo ebungi. Ndambo ebebi parce que traiteur tant etombola ki fini. Wow. Et si ma blog oh là oh là oh là. Exacté. Totali caméra. Pesa message na ba konjambo ka ba otala biso par rapport ya activité o esalami na marché à 7. Basi manini o euti epana yo. Oui papa, on a une loba isa boy.
toboyi te bazobuka mpona selon babongisa me kobuka ngo nde toyebelaki baobuka bato oyo baza na bandako oyo balalaka me tokomi na grand surprise tomoni bato bandako batikali na bango parce que bapelisi mpe matuka na bango baolamba biso bato toyaka koteka babuki biso biloko na biso toza perdant toperdre nyonso parce que biloko wana yango tobokolaka bana yango na tobokola bafamille na biso en plus nde babuki biso bongo balobi na biso tozongisa su bamesa te tokovivre ndenge nini na mabota na biso na bana na biso mpona toprépare rentre ndeni parce que biso tozobika towana bafond te bafond na biso eza limité tala biloko ndenge eza éparpillé place ya kotia eza te badepo eza te yango na tosala bamaison mpona togardaka biloko na biso na grand surprise basali biso babétise oyo tondimaki te merci beaucoup le message est passé merci beaucoup aza ye moko te tosola mama micro yango boni santé santé moi bien ndambo eke wapi mama oh choc comment na onani Madame Bovani. Madame Bovani. Tia micro na peme na monoko, tia la caméra. Otega awawa. Oui. Olala ape awawa. Te kolala te mena. Na babuki yo. Bon, nga vraiment babuki ngai te, nga mone na longoli mwa bilo ndam na soma o babuki da bani. Ah, na soma wana. Na soma wana ndenga ya bimisi biloko na nga. No sali sagesse. Bon, na sali po tango e la kate, yango nga na meki un peu kolongola mwa ndam, voilà, talaka na boko la bana ya kufi, atikeli nga bana. Ba charge ana nyonso. Oboko la pe bana mowe. Mais siko loka olongoli biloko c'est-à-dire ba to ba oteka lisute awa parce que ba démolir yango ordre outil ezali bongo likolo. Teneti papa bourgmestre nga na zo boya te na kotelemele te. Voilà. Problème ezamoni ata fulu o esalamaki. Biso mo pe to za victime nanga. Ba wese ba bon ye ba pesa ki place yo. Il faut to lo bandeza. Donc abuki bato libanda apesa place po batonga ba maison batekaka. Po ba be kuna espace ezate. Mais ba pesi bango place bango batiaki bandako ya ovanda. Bato ba vandana bazo sumba ba ya bwaki biso la ola. Bani nyonso tout sango tango ki aza na raison ya obuka bango. Mais biso aza vraiment ko buka biso fa loba na biso non ya boye to préparer parce que to ana ba déporté. Ndebilo na tekaka na bomba pe wana na sisi na ke mwana oyo la pona bana miyiba batela biloko azali. Mais biso toza mais ape na ba maison oyo yebi akoka ko tambola na numéro 1 biso a marché a olakise no place akoko tikaneti boy abuki ba maison mususu o etekaka ba maison na mususu ba kweli be apepo ani na sima na bango pe bandaku ezalaki mais soki ba guidaki ye alingaki pe abuka ngoti siko problème eza biso siko yo place o tia biloko ezate neti ngana buki na ngana longoli mwa biloko eza mais place na o tia lango ezate mais balobi ba maison na bino ba moni minduki ba moni ba machete bon wana ngana ezalaki te moyena loba ezate oyo ngai soki na mona kinde no lobelo ngana mona message na yo tali caméra mokonzi ekola olanda yo équipe ne mobimba basimba nini oyo euti epa na yo par rapport ya action oyo neti ngana part na nga biso bato bandaku bato ba maison pardon nde totonga banga eloko ezaki alukela biso na espace moko bobimisa biloko comme si dépôt totika sa musala ne pozosala musala alukela biso kaka place oyo totia biloko asame na boye toperdre biloko ebebebele eloko ok merci beaucoup tokomi na suka mbote papa mbote papa comment on a ni comment on a papa Mbeka Taye Crispin papa Mbeka Crispin ok ozali moko ya baimboka ya njili ao naza moko ya Tchangu Mobimba so na bi Tchangu Mobimba cela veut dire tous les communes oyo salami njili Kimbatseke Masina Maluku Bibwa non Bibwa te Ntsele nyonso tuto banda koya na wenze oka banda benga wenze moko wenze ya 7 do wenze 7 ezalaki lokola wenze Pongabi na Kasavubu do na Tchangu marché central na biso ezalaki wenze 7
À l'époque, on a Mabongo, si je ne trompe pas. Mabongo, peut être moi. Non! Mabongo, ezaki wenze penate. Ezaki à moi, balabala, tout ça. Histoire ya moulaï. Mais wenze, oyo, to bandai ko benga wenze ya wenze. Eza wenza 7. Wenze, il y a marché central, il y a Tchangu, oyo, wenza 7. Voilà. Alors, par rapport à démolition, oyo, bayebi na kosala oyo ezali bongo na marché à 7. Et to ozali boko ba imboka. Ya Tchangu awawa. To ozwa commentaire nini oyo uchepa na yo. Bon, merci mingi en tout cas na commentaire té. Oh, nini. Na commentaire té, je trouve maintenant que vision il y a président de la République, ce cas de changement de mentalité. Et ça, la population, tu comprendre. Voilà. Naï na vanda na njil na 9, na 8, na 6. Mais là, na machine na Petro Congo. Voilà. Na landa ki brukumestre na monoko, na ye na radio. Mais ce qui na ya qui pour na vivre yango, na zali génitaire ya qui chasse zobonga. Voilà. Donc slogan qui chasse zobonga. Ngai nde naza génitaire na yango. To poussa biso liboso mukie. Ngam naza génitaire ya Kishasa ezobonga. Oui. Surtout pour la milinga. Ezokende mingi na gouverneur na biso Daniel Bumba. Wenze oyo eza wenze moko très capital. Puisque bambouteillage, insalubrité, l'environnement, eza créé mingi na ba marché pirate. Voilà. Ba marché pirate o ezaza na ba commune place y encadrement bateke zate yango tozo mon environnement na ça salité. Alors pour que environnement comme un propre, il faut qu'on délocaliser, qu'on chasser ba marché pirate news. Or qu'on délocaliser, qu'on chasser ba marché pirate place si ba koki ko zwa batouana baya ko encadrer bango eza neti awa na kata wenza 7 awa tala espace ya munene na wenza 7 soki basali ba pavillon ya bien donc marché de la liberté neti marché de la liberté et koki ko observer et ko conserver batu même plus de 10 000 personnes awa ezaki na ba magasin ba mama ndongala ba ndombasi ba simba fils ba sirop na wenze oyo. Mais les autres comment on a wenze oyo déjà abandonné et yaki abandonné impact c'est na projet ya Kishasa ezobonga obiso salaki onga na génitaire na yango. Je trouve que projet wana eza partout nos terres de ville na ba ministère nyonso et pas à président de la République tout ça c'est question ya changement de mentalité local na la carte projet wana to lobai ke ba réflexionner Wenza 7, va réflexionner. Wenza 6, va réflexionner. Wenza Mangobo, je trouve que ce qui va réflexionner Yango. Nji na Wenza 5, Nji li salité aussi na balabala. Puisque Moutarote kasu na balabala, te. Mais ce qui va réflexionner au marché OET, le marché pirate ezali. Et tozana na échappement ya fiscalité na ba taxe. Mbongo futa na balabala samedi police a reçoit 200 francs 300 francs. Lobby fiscalité oyo elekaka na balabala policier samedi boye salongo policier à 8 mois 200 francs 300 francs et pas maman zoteka mapa azozwa nini mais or soki bato wana baza na kata wenze awa mbongo wana ko contribuer pour na kosunga bana ya nji très important pour le message nayo. Alors pesa biso dernier mot par rapport à l'activité oyo ba kondiba olanda yo banandili bazolanda yo surtout banandili baza trop qu'il par rapport à oezali koleka na marché à 7 basimani ya mutuya na kosenga na banandili eloko bo trouver méchanceté te eloko za na méchanceté te eloko ezali balingi ba réflexionner les biso wenze na biso et comme wenze central ndenge zalaka ya kala banti valeur ebele kokwa pe kosalama awa na bandako ya mike zalaki mais soki yotekaka mo eloko na yo poko ekoki olongoloke kobomba j'espère qu'anti valeur kozala te na papa Daniel Bumba je vous salue en passant ngai mwana na yo na lobi na yo boyeke Kishasa ezobonga c'est ça changement de mentalité
badéboulonné babiloko nyonso ya mike mike oyo ya mabe kita yo moko sur le terrain otala grandeur ya marché oyo pour comprendre que marché pirate na njili soko bengali bato na babalabala bakoya awa et puis environnement njili ekokoma kitoko. Donc nous sommes là pour accompagner toujours vision chef de l'État à travers yo, à travers environnement, à travers assainissement. Yango na lingi kaka ke okita yo moko ya ko visiter marché oyo. Coup de chapeau na Bourgmestre Njili. Je trouve que ba Bourgmestre nyonso soki babandi ko approprier qui chasse zobonga na mentalité oyo en tout cas ekozala kitoko makasi. Donc toane sengo biso bana Njili ke wenzo dans une année tomona wenza sika. Mbote mama komona onani? Komona nga mama Ania Makeso. Mama Ania Makeso boko ne mbote na ngai. Mbote papa na boyo yamba po anima de ba tension za likolo mais. Oh, ya solo tension za likolo. Likolo na kasi ba. Pona nini mama Makeso? Papa ba entreprise na biso to lukila mbongo ya ngoyo. Bisika to boko la bana ya ngoyo papa. Mukonza mboka ko isilwa abebisa. Wow, abebisa to abongisa. Abebisa. Bon, eza to obuki eloko na biso to luka mbongo c'est ko bebisa. Ah bon. Mais oui, pour décider outil likolo, balobi na biso balongola batu nyonso akolala effectivement to komaki na insécurité. Ya bokoma pe kolala pe na bino moko. To lala kate, na lala kate. Et pe ala nga pe awa mutala kate. Eza vraiment ndaka koteka. Biloko na ngela la kate na teka ka ba semul, ba saka ba semul na bimisi yango libanda parce que toyoka kine bato ya kobuka ne yango na bimisi biloko na nga. Pona ko batela biloko na nga ya mbongo ebele. Mais ezala pe na dépôt ya biloko ya koteka. Mama Kesi, par rapport à Mokano, Bourgmestre Njili la Zuna, gouverneur de la ville, on a yo oyambi yango lolenge nini? Oui. La caméra. Na yamba ki yango penza na sengo nyonso. Et surtout ya babelela ki na micro baladère, bazo ya kobimisa batu nyonso balalaka. Voilà. En tout cas na sepela ki na Mokano wana na décision wana. Ezala ki pena décision moko ya malamu, obiso moko pe batu toteka ka tokoma na insécurité. To banaki ko zelango parce que na kotika biloko na ko yaboye babukinga. Bakotela kinga babuki. Oh là, kaka. Awa kaka, combien de fois babukinga? Nde yango tozaki décision ko sali sa penanda ko pena eza confortable pour biloko tola na makasi kuna. Tozi ba kadena na ba chaîne to koma okanga na ba chaîne. To koma okanga ngona ba chaîne po muyibi soka ye moya kota na ye ezate po la yango moko. Mais bon surtout ki babuki ne ba bino boyo ba babuki na bino pe ba commerçant. Surtout ki ezalaki idée ya ko benga na bato balalaka et comme il a biso ba commerçant. En tout cas, il passe. Alors, Otali caméra, message na yo et pas ma konza moka. Par rapport à l'activité où il y a marché, c'est pas si manini ou outil et pas na yo mama Kesi. Pour n'engager vraiment la décision pour na makambo yo, ba konza moka bazui mobeko wana bazui. Ce qui va continuer à kobimisa bato balalaka, ezapela mobeko ya malamu parce que o eza wenze obiso to lukaka mbongo bana bateka bana batangelaka awa mabote ezobikela awa erio BBC susu ya biso ba commerçant en place wana ne mokonza mboka zuko BBC osungi bisote papa ozomona décision ya kobenga na batu balala ko sali malamu eza kitoko mingi mais biso batu tola toteka katolala kate tala cannabis. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup na confiance pe na fidélité à chaque fois bon messani nakopesa na ngai geti sama boyebi ke ngai geti sama na limoko ya balobeli ya ville province de Kinshasa pourquoi pas ya Congo mobimba parce que nazali moto na corps et âme esprit pour na ko défendre ozali bongo baimboka momona ki biso tozaki bongo na bourgmestre ya commune ya Njili oyo azali toujours ko respecter ba principe ou autorisation ou mibeko oyo je ko vuta et pas ya bourgmestre na biso Daniel Bumba pe mokambi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Mukwa Tombolo nazali bongo na marché à 7 boyebi tozali na marché à 7 to sololi na gouverneur pardon plutôt to sololi na bourgmestre to sololi pe na baimboka babita ya Njili to sololi na ba commerçante ya marché ya 7 par rapport ya activité oyoyo et bibongo na kosalima boyoki ba différents points de vue par rapport oyoyo population kinoise et bibongo na kopesa na micro
il y a PSB télévision nayebi ke bosepeli makasi na musala oyo toyebi na kosela bino ngai pe Geti Samba elongo na Bradilei Zola, la personne oyo a filmé Bartazar. Aujourd'hui Bartazar aye babongo la koyeba na mokili mobimba, donc nazali bongo la Bradilei, le caméraman le plus suspect bakisela ye les sorciers de l'image oyo salanga Geti Samba qui est partout sans que ne babongo la kobeta kokoko to komina suka boyoti o batu balobi Marseille ya 7 nesayebi lokenga na kisimbi ya njili na botami na njili na koli na njili tosomba babale na marché oyoyo bamama na biso batekaka awawa. Oui, mais par rapport ya lelo na ntango na lobi bamama biso batekaka awawa bokeseni ezali Bourgmestre lobi ke na marché oyo eka ya insécurité ezali totale. Selon Bourgmestre abi bamoni ba machette ebimi na marché oyo ya 7. Bamoni pe minduk ebimi na marché oyo ya 7. Mais population lobi ke nyonso tout Bourgmestre lobi makambo etali minduk etali machette bameki solo kodemantir yango mokeleke te fourmi. Mais na ka insécurité batu misu babi ke insécurité quand même eyebaki na kozala. Nebi ke bozaki ebele ya kolanda biso tokomi na suka. Restez toujours côté branché na PSB télévision tokutani bongo mbalasima tika na profiter na pesa pe mote na mwana ngai Vigadi Samba Kabe ya wait mwana papa Geti Samba Kabe mwana papa Geti Samba donc yeyo na pesi ba mbote ya trop na pesi mbote ba fano balinga Geti Samba pe émission ya Geti Samba tokutani bongo mbalasima procédure à suivre. Balinga bakima yo pona solo ya mapeka, solo ya mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo emonani. Société God Air et Memeli Bino Crème Miracle, produit ya sika et salami na misisa, banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto pour okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a Crème Miracle, Pesantunga Oye Kukanina. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur applicable des essais qui va. Ça élimine les mauvaises odeurs. Et ça dure 21 jours.